Ouais, Bambote na bino mingi, Bambote na biso nyonso l'an 2021, on est ensemble avec une mission, une mission ya sika, pesa makambo oyo wapi. Donc goya pete moi na moluba azali boso na bino na bike bino no sobolanda ka mission nanga bozala ka décider bozala toujours ya ko sepela po na linga ka bino mingi ke soki bozo na mission nanga makata na bino il tele ma toujours na seki po na linga ko seka mingi. Donc na linga bino mingi parce que moni tant tout ça la mission oyo eza be mission oyo lobby ekozalaka pe kotikalaka pe kotilaka pe ngala moni keza sou na puissance mon côté comme na batamo boye na komi maman ba leki pe bana ba ekobima na sima na biso to leki bango batikali mona ke be mission okozala bozo talango pete total est trop leki si esta koma de ya mama bano ba esima bango nde ba organi donc ezala penza bongo mais la sepelera mingi to on rabi mission na ngai makata na bino etele mara toujours soza na bureau zo landango au monde paye que sentir paye que oui li katelemi penza tel numéro ezawana obengi pe. Donc ça la penza ba bien ça la ba bien makasi li kata penza li ngari le maka mais ko vexer te pour se vexer pantalon et beba maman nanda ko ke tuna yo pantalon baby ndenge nini po biki makidi so ekangami na pantalon ça la loro ndemo solomo boya ça la penza bien te c'est nga penza yo fongola pe li kate bimali banda ko tongo zo na émission sentiment wana li kata wana émission na tongo zo talango li kate telemi c'est nga sko fo obwaka ko tongo obwaka wana moni ki ça la ba bien tongo obwaka li kata na sko makidi bima makidi senga il faut kota na libolo ou bien il faut simbango tango vexé aussi bien na maboko ki ozu papier mchobo sokoli maboko sko yo oza kati eza likati za kati pantalon tango vexé mote ki ça bien te yona linga sko ki makate te le makara mais vexé te vexé te mais était le mara ils ont soif pourtant ok pas maman landa ko beti biloko senti pe que oui landa ki Michel goya pete se retrouva qui au monde qui likate telema kinga il faut ça moi c'est vérité goya pete nenente fi mo internet na be mission na ye moko pe ofandi pe bilinga ka bino moka bo bulanda ka be mission na biso point moko pe bo fandi ka pe ba mama bo fandi na kata chambre bo be mission na biso ndeto lobaka boye ça sans tabou na lo be loko na kombo na bolo likata na lobaka ngo mabele tanga ma déjà on a TV parce que moi maman fandi wana tu pesa ba conseil tout trop na ba maman tu pesa ba conseil mingi na to mona ba changement exact mais mibali siko ne to lingara bino po mibali nde mutu ba tirer bino bo betaka bo sibaka bo maman ninga za rose pas fani pe baza penser wana te mais yo bima ki ozuzi loko loko ti ba esprit no ya ba soif no na nzela kuna yo kitela ngo mama siko tombo fa na chambre boye tu moi mission na ngata na ordinateur atena ni na TV bo talanga na olobela bino na laksa bino ndenge bo sibala ndenge nini ko citer mobile ndenge maman ko citer moi neni papa donc on se retrouver bino mi balé pour sibana bo pesa le meilleur bon ko sibana ezo loro moko pesa ka sentiment makasi mais sentiment c'est autre c'est ou tabana na mutu na penser ya mutu raisonner qu'il faut na sibana na goya pete moi na muluba donner na zabu il faut na sibana yi faut na sibana na goya pete moi so na la mission na ye na sepelaka ni makasi ne ko sani pour na sibana goya ko penser wana ta on je se kotuyo beli boma so ndenge pe mobali so kaza na besoin sibana mwasi par exemple akenda ki bureau bande ko tambola na ye akuta na fimo so kwele ki munene le kiatena goya pete parce que ton amoni bongo penser wana efiana li soko fi so na sibi na robora ta 10 fois tika na penser wana parce que tango yana ndaku okuti mama allez yara no kutena makamo benanzela bebe biki na kokite photo to sibana mais ce que eloko ebomaka pe mingi bana basi to moni so za libale to babake ta olinga na mbali na boza ki chéri ezande msusu to bo comme ce que munda kumoko e comme makam msusu
Ce qu'on bat la zio déjà comme il y a yé. De nous ça pour ça au salaire au salaire. Au salaire pas quand on bombarde on est comme ce qu'on m'a l'état. Mais soit habite que l'homme aussi ba banda héros ti lobi na 23h au salango. Parce que ça bala yo a somba déjà na famille na. Oza sou ya famille noté. Mon bala côté nous penser na nous sous li banda dikate se telemie est-ce qu'on a na kutio obeta bana. Obeta bana mo bala pexo boyo ko manquer mo bali. Kimi sino mbali penser wana nani. Kimi sino penser wana zaki na non ya aussi bana wana pana yo. Pese skokanda. O comporte mbala obeta yo. Yo boulon dire ki ndenge manka ki mobali yonga becho ti abecho na ndenge yo kuto neta ozo beta bana amiki kuto bana wanjo manke. Sko baby sino imer na yendenga yele na penser que bo passer rapport bosi bala. Abecho makasi apa tikio bonga bimia keke luka moi ça sibié. Mi bale belé bakuta na biloko abu. Suko yo mama tika na ndako bika kende mbali na nga betinga se kasiliki ndenge akutinga na obeta bana. Yonga pende na répondre ki mabe. Mais nzoka ne mobali soit raisonner ba biloko mususu bakanda wana ba méchant wana. Pesa mi basi mususu bosi bana mobali likola mbeto. Ucharata te mobala sali OK. Mobala balusio OK. Mobala lalisio le quoi ebembebo OK. Mama. OK sambali sentiment. Obi mbele souvent nga pesa aussi ba pena moi c'est pour chaba. Bébé, je t'aime bébé. Voici. Et ça la mobali bien. Il a fallu du cap la merveille. Ayembangot. Salane chozobo ye pona simoko pesa et zo sala bien. Nazo sentir ango. Et zo sala bien. Nazo yokango. Zo yokango zo sala bien. Zo kota o pesa na matoi. Zo ningi sa ba cerveau pesa sentir pe que oui biloko akate zo ningana. Mbala aussi ba yo sentir pe que oui na mbala nanga. Yo mbala aussi ba yo penser que nango et surtout si souci bana wa pour aller ma désoigner zo zikai ma désoigner so ça ne débité ezikité mono peso ki na silicia wa so na kendeli na obeta oza na penser wana ya kolamba ina mona bodi mo be na boutique wana bodi na soka na zwimbongo mbala mako na keso mbelamba kuno mbala zo kufa na sentiment leki te to mbala za sentiment wana bo partager sentiment bino mbali aussi bana pesa mobali aussi bana do balola mobali no penza ko sala biloko makambo penza senti pe que oui naza mwasi yo mobali mwaki ezate mbala kanga ma bino a penza ni bisika nanga mbala kanga mi ya bino ke pa imote na zawa et ça la bien makaso aussi bana mobali otanga to comme mbali no otanga comme mbali no Jika ngai tanto bigel nanga tanto bigel ngai tanto makoma ngai tanto mafuta ngai nalinga yo bébé oh non t'es pour s'il te plaît donc pasia tu comment tu tu na mon ngai et ça la bien makasi on rembale non bêta tu connais mon ngai na mon ngai ouais ça la bien vous nous sentez pas que oui bolingo sous makasi. Misto pour moi la penda kumoko boyo kala tena mbali boza mo binemi mo mikemike o ben soko tenter mbali nanzambe ngam ko no bala na ibitiso mbala ngoki banda o kali so bala ngam ko no bala me ngoki banda te o lukani pour nyonso no sala lo nyonso o lukani banda nando tanto na façon nyonso o zo kimanga bando kimanga be ngam na parce que ngana kima be yo bando kimanga moi makanda on esa makanda moi mikemike boye pa ko mo tante mbali mbala kenda be mo robe de nuit mo bolati on kala string à pamba ou là dans la chambre obi ki mbala nga 17h wana sokoli déjà bio niki libolo na bio niki pesa mabele na bien o niki pesa nzoto no bien penza ozui moi robe de nuit moi bien moi sexy robe de nuit zé là tu peux catcher ma belle boutio ma fonte mon ti awa oza ki mbala matisi lokola matisi suki sika awa matisi suki sika awa tombala suki akanyawa allez olali noka le konde sko pesi mkonga tombala oya fongo la ka chambre papa mama
na biso ke soki mobali ataki na kanda jiraki so amonika na faso laleli wana omona mbala komika tala zwaka caméra moko ata téléphone zwango place mobo cha bomba na bombango tiango sikoyo yo lala pesa ka mokango omona okanga mbali omona kaso mbala alinga simbo bwazongi sima akwanzi mutu alinga sabe ilwa sko likate se telemi alinga sala ka bomona ka azongi sima akomobeta mutu mona ka mbala kokite alinga sima bina suka ngo mona ka mobala ya kangio na nzoto yo saka assemble papa nini nga alali pona pemisa nzoto yo simba ngali kamni sko le ko bidake mobali na oswa comme na soif akoma ane faible okaka no chéri limbisanga so na salaki o mabe bidaki mo bakanda mo esalanga ke na sala bongo liboso ya bato donc limbisanga penza limbisa sko mama na temps wana mobali sa komi déjà faible aza su na moyen te o akosala yo ndo sungai longola mobali no pantalon na libolo na mobali ngana ko sise motongo zo sise au sentir comme na lola tango sise wana simbe mitwa mabeni o longola mobali no bilambo la lise na mbetu o mateli likolo bando sise tango zo sise wana ozusko nzoto na yo libolo na yo panzi makolo mati likolo mbalo kotisi yango mama kolinga te kotikela mobali no tembali na sa musala te bando balola suko mobali no tala mobali no bimisa ba vérité mo boye o yo kutu kana kate un jour que mobali no akoloba aolela kolinga kate ke mbala matela okalikolo bosiba na ka mbali likolo na yo na se mbali likolo na yo mon pe balola pe mobali obaleli pe mobali po baleli mobali ba position suku mbala okamo mo so ba position wapi yango alanda be mission goya ou bien alanda série nini yango na TV e baby selinga mwasi na ngabo mama yeba ka position mbwa mozo la ka ko pesi mukanga ali mbali na sima na yo ye wana ay na suka na mbala vexité ba position mozo c'est la papa o senti pe que oui papa se retrouve à kokitabi non moi sinanga comment obeta les sons papa camarade na moi sinanga ina faso to sibana kina na butwa lelo moi sinanga na faso o ba position salinga et so troublinga nous y ba ba position wana wapi mon cher mais est-ce que bimission goya landa ngote bon surtout teli pe bien et cause à la paix à mon bona betera mo le solo mo bo mona kanga na fina émission goya pete na landango na libanga TV buna moni abeta kara na moi on dirait yé on dirait kanga comme on dirait landara be mission goya wana bon éviter so tango comme na bongo o senti pe que mobile a kokité alobi non moi sinanga na kolinga susu basi msuli bandate dona tikali awa moi sinanga na tikali awa no linga susu moi susu libanda te mais moi sozo sala bongo o mona ke mobali na yo akene su libanda te parce que nyo sozo sala ye akelukani libanda mais soki yo moi aussi so mobali no ye ozi makolo kanji ozi pantalon jean lati ozi liputo bakisi likolo obebisi mobali no atalika zengi na la sa mobali ba tcha netembeta mobali ba tchaka netembete o tamba itembe yo to moi c'est de soko bimi libando ke yo to mapena mbali msusu oye peka be paka no zo kota na porte mbala sa bina obima na po mbali msusu ba santara kota la chambre na Hollanda okomika mama zimene sandine mama na chani na se ngayo na sambi nga mayo elote chérie te e mo ba so to siba mo si banda tanga kota mo ikanda sana tanga ka tamboli mo 2-3 minutes wana nzela be pa azuni normal awo ya mbuye achicho misapie fibio mabele achicho misapi o vexer akotika betika kumoko alali na epongia makasi yo comporte pongia na alali makasi na rande libana ngene sa bete 3 abeta 4e ko pana do mama ningo zana papa ningo zana faut boye banaka to bozana ndako na bino faut boye banaka ni bo sala libala ezaka te ko lia ko mela
ko bima ko lata te c'est comme na temps ya rapport bozwa temps ya osala rapport likola mbetu bo mbetu wana to boite mo pongi sala rapport fo bolala bo pemisa banzoto mais c'est comme na temps ya ko passer rapport na mobile na yo il faut ko yebaka qu'il y a une minute sur 0 RB ce qu'il faut te bana bano ça rapport na mobile nanga donc maman faut zaka propre zala ka prête air nyonso ko linga ka te ke so mbala linga senga ba air ke sokola yango wana te. Donc, au monde qui a vraiment la senga, vous faites ça propre. Puis vous avez la propre, vous avez la propre, vous avez la propre, vous avez la propre, vous avez la n'importe où propre. Na battre la radio, vous avez na battre l'ango. Mais le long de la zabine, na banque, na banque, ça nous autres n'avons. Na l'équipe ça m'a balé belé, na l'équipe ça m'a balé belé. Au moins le moi c'est nous tous balé balé alliance. Alors m'balé ndako, ma saleté. Yondo qui pèse ma conseil. Fin de bonhomme m'balé non. Zabo non m'balé non. Oh mais autre mobile yango kutu akomina kwa viol lisusu papa obala ki mwasi na yo aza mwasi na yo ngape za jarte olinga basi mbela ba camarade na ngai na linga ngote parce que ngokanga lipamboli na nga na linga ngote pour ceux qui na kuti erreur mo par exemple camarade na mobile na nga camarade na ngai na mbali ne baza problème na kendaka na conseiller bango na pesi bango esengé na pesa bango ceux qui pesen que mobile na lobela ye na fandi si mobile na komo sola ne sikumba la fandi kuna nga na fandi a pe na lati ko yeba te ce pe robe na tina makolo po ba tentation za nango ba tentation za yo ko mona ki mo sola na camarade ya mobile mais akomo lula makolo na yo yo ko mona ki bo sola na mobile na camarade ya mobile akomo lula tolo na yo suko pona ko éviter nyoso wana funa lata lokola mamelo ser na lati polo na ngata bodi na nga na lati robe na nga tina makolo le baba tout fait mineno boye okolata mo lo mo mo ko pesi mkongo boye soko ningani camarade ya mbala kwei mais na kena idea ko pengusa camarade ya mbala na ngate na ken nini obala camarade na ngate na ke alikalisike na conseiller bango na ndenge bazotambisa vie na bango bango mibale bazo mitena berere pona ko linga teke na moni camarade na nga comme na likango libanda mais na moni mobali ya camarade na nga na moni na mosi libanda no bunda lokato bunda na biso tete banga na biso makamel tena mona bazo ko na moni mobali na nga na mbanda no telemisai no grimacer mon banda wana. Mais avant de faire un rapport et pas camarade nanga, il faut na faire ça dans le mobile, na tout na ye. Yo na fille wana bozan denge nini. Ote aza mo sa camarade nanga. Ote aza boza c'est bon merci. Moi na moni bino wana. Na mo pour la deuxième fois. Parce que comme pour la deuxième fois la troisième fois, ba ngo truc na faire sa camarade nanga na yibisai. Mais na bombi na motema. Mais lelo o so ki lelo na moni ke camarade nanga komi ko kende bien na libana ye. Et ça ngana osoni. Pele longa peso ki nazwi libaya na fandi no sabera mobu kaka mobali wana kolobani ke yo pesa ka be mission ba conseil ni ya be na ba ni yo pesa ka ba conseil na ba santa bukuna mais na omone lokote na ndako munoko apamba eza son nanga eza son na chaîne o ngana na butaki mais te ko mona le meilleur atala bi non moi so banda karasa ka wapi azaka wapi na temps nyonso o ngana se distraire na basi moko atina te boy mama so azaka wapi moi si faut ko simba ndako na yo ezaka te ke faut suma bakicha sika te fa sika ni na sika mobali na yo moko no faut simba ye mobali no moko no faut protéger mobali no moko nano il faut bomba ye soko zo bomba mbali note ozo exposer mobali no na caractère na yo mais mo kasa ko exposer mobali ezaka te ke o na zo exposer mobali te caractère no nano o chambali mal à l'aise ba seme ki tomba zo yamba bango bien te ma bo kilo kuto komisa mbanda so ma bo kilo bi na ya dimanche mama pe mon bon mukeka to ana ngoka na ndako aboye mo $100 ko to ana na ndako aboye linga yo mama bo kilo aza mama bo kilo avant le likata wana o mona ngo gwelengi wana akata ka linga te ke mwana ngaza na musutu tozongaka to mone pe bele bazana ba raxi le batika ba musutu po ba mama bango akufa katika kai na bo mwana mtokipa zata kola pe na musutu et comme luka basa l'opération na kimukolo makoma banga atika la pe bongo mais maman aboti 9 mois panzi libolo na ye po yo bimutu na ye bando bimana mokili facilité pour respecter maman bokilo hein faut banga ba maman bokilo donc maman wana zwi libolo na ya fongoli yango anzimi mutu mobali na yo banda ko bima le msupe bandano na makolo mobali no angabo mama na yo
siko la yo moi si moko bo fano ka bo sa ba buzo ba mo ba no banke mama bokilo ali bomba tena mtuno donc bo pesa penza le meilleur na ba couple surtout ba couple penza le bela bino parce que ko si bana mingi ba oto sala ya libanda wana bokuta na flat bo fanzi bo sibani bo carbonité nda ko penza que bo sibana mba na 10 mbala ke msana poko bokuta ni donc ça la penza bien makasi ya trop donc merci beaucoup na ba fan na nganyo so bolinganga go ya pete mo la moluba on est ensemble ba lubi libanga TV nde makamo Africa promo 243 yango nezo sala ke go ya pete aza toujours kitoko liboso na bino na bo sanité ba lobi mama Betima Sengo ba mama na Daveline ba bi la grande journaliste mboko yo soki oboyo sali mokina molili ya kokota te moi si a pemba so la kitoko cameraman wa simbi lelo ke goya pete ma kitoko liboso na bino papa Dave balobi yende mo boss ya libanga TV Africa promo yenda zo pesa makambo balobi na bosanité chroniqueuse ya monene na mboko Augusta la Rose mama zwaka balobi mwasi ya pembe babi so la kitoko elingai mingi po ya za motema ouais. Numéro n'angeza toujours plus 243 84 05 280 50 plus 243 82 45 49 060 et on va annoncer la WhatsApp na Facebook obetika ka goya manikisa au mon page nanga ebima wana donc merci bye.